Kumuda. Ndeko Kumuda. Quand tu dis ça, peut-être pour une longue émission. Mais dans ton cœur, on y habite aux Okosa. Jou Kofi Abenga Kaye, tous à Dakumuda. Moi, j'étais avec lui. La première fois d'attendre la voix de Kofi Olomide. Tout le bapolele. Non, tout le bapolele. Première fois na yoka voix. Mais oui, ngaza témoin. C'était la nuit ou la journée. Jusqu'à me passer Dakumuda au téléphone. Ça s'est fait quand et quel jour? Na papa Kofi peut répondre du papa. C'est Salamaki Olobi Kaka. Petit nangai mai, kalamai, souka. Comment pasteur? N'a pas nanga petit nangai. Tant que solara tu sois dépassé. Les moments là la mai ni temps. Mike Kofi, to solama solo tout. Toebi au dépeuple Kanwana. Kasi au pesaka témoignage non akoya na quand ya peuple de Dieu ezalaka na moko parmi bateau banda kozwa modèle or kabanda ko kende pande ko Kofi ndeko Kofi abenga apasa yo mutu wana et randa yo dessus des fois ça la passe ngaka kuto koma na point ozonga na mokilo ko revoir les sous le qu'on a peuple de Dieu bayoka. Non mais c'est ça ils ont un comportement dans base et l'autre fois là c'était le frère Mike Kalambai. Je le dis Ndeko Kumuda. Quand tu dis ça, peut-être pour une longue émission. Mais dans ton cœur, on y habite aux Okosa. attention on a enregistré encore. Si le long là depuis nous on a le bango avec certitude parce qu'on a besoin ya koyoka ngo pour koyoka. OK voilà. Voilà. Non on a besoin de six côtés. À moins que mutana va le contraire. Peut-être qu'à partir d'ango akoluka a changé. Nako ça te pour na luka na conscience celle mabe non je le dis parce que asalaki mabe makasi asalenga mabe. Na utaki na lifelo na moto na na kufa. Est-ce que vous avez un concert au Betara na stade bakufa rebelle? Ngana gina ba négociation ti bakundi batwana. Siko ba wey wana football ba lamuka ba pe ko sambisa yo to ba ozelo na lilita bo samba kuna. Ça sert à rien. Dakumuda a dit ce qu'il a dit. Vous n'avez pas eu le temps de le contredire de son vivant. Est-ce que Olandaka vidéo te ou minimisaka ngo soko minimisaka vidéo minimiser ngo pour du bon, tu peux plus commenter sur ça. Sans commenter sur yango, je ne trouve aucune raison. Le koloboyaka déjà koloba lisusuté. Pourquoi zoloba na simanaye? Quelle était l'importance, l'utilité, c'était quoi? Yakoleka. Bandeko balandi biso na kati ya chaîne Nabino Ediba TV Mwana Congo, chaîne oyo eyelaka bino makambo kitoko pe ba surprise ya malamu awa tokoti na 2025. Na yoko pesa nanu bonne année na bino nyonso oyo bolandaka chaîne oyo eyelaka bino masolo kitoko pe oyo edifiaka bino oyo elendisaka peuple de Dieu. Bandeko toyeli bino likambo oyo ezali mikolo oyo en actualité oyo tobengi ezali partout mokili mobimba ezali kolobela yango de gauche pe à droite. Je n'ai jamais rencontré Dakumuda de toute ma vie. Je n'ai jamais parlé avec lui au téléphone. Frère Dakumuda, Ndeko Kumuda. quand tu dis ça, peut-être pour une longue émission. Likambo yo ya comportement dossier Mike Kalambai et Christian, pauvre Christian Dakumuda. To yesu sukolobela yango pote mukili elobi partout, rien que Papa Ediba TV Mwana Congo nano alobite. Alors naboyei ya analyste na biso to inongo na mokolo lelo na kati ya émission oyo tolobaka tosolola yango toye po tosolola biso na bino. Toujours
avant tobanda émission na biso topesaka mwa petit parenthèse ya moke oyo tobengaka un petit résumé po te tokende na mozindo ya lisolo oyo ezali kotambola mokili mobimba Congo wapi oyo mwana nyonso ya congolais azali kolanda partout. Alors ngai papa edi nazaki na mwa misala ebele yango bandeko bomoni ngai te nakotaki na lombango po ena ya kopesa mpe bino message oyo ezali kotambola mokili mobimba. Likambo ya pasteur Mike Kalambai pe na pauvre pasteur Christian Dakumuda. Po bango mibale bazali ba pasteur. Mais lelo esali pasi de partout, batu ba koloba, batu ba ko condamner, batu ba ko ganga. Alors yango pe na kati ya émission na bino toyela bino masolo kitoko na kati ya Ediba TV mwana Congo pe na kati émission to solola yango. Sans plus tarder to koti na kati ya résumé na biso ya moke. Esali pasi komona ndeko na biso pasteur Mike Kalambai aza koswana na mowei akoloba na mowei eske esalama wapi? Frère Dakumuda, ndeko Dakumuda, quand tu dis ça, tango oloba yango, peut-être pour une émission. Yo mutu okolanda ngai, yokana no likambo ya boye. Mateya nini basi bateya dimanche na église pa pasteur akende koteya bandimi na ye ke likambo ya mowei oyo aloba likambo plus de 5 ans passés. Tout est 4 ans, 5 ans, 3 ans, plus de 5 ans, moyennant 6 ans passés. Er azalaki na bomoi o intervenaki te. Lelo yo moninga atiki biso pe atika biso akei pe a son âme yo ye koleka étant qu'un pasteur ya monene pasteur otobing ba pasteur de la nation ba pasteur o ba pesaka biso ndakisa ba pasteur o balakisaka biso nzela tokomi wapi wana ezali juste petit analyse petit résumé poto kota sikoyo na mozindo ya kati ya lisolo oyo ngai na yo tozokambula na kati etando monene. Bandeko tozalaka na sentiment te totika ba sentiment eloko ezoboma peuple congolais ezali sentiment oyo ezali humble serviteur na bino oyo nalobaka chaque fois docteur spirituel Papa Edi Diba. Nayelaka bino ya minene oyo nalobaka butu moi. Toyeba lolenge nini ya kotia lokolo na mokili ya tata Nzambe. Les fêtes s'approchent. L'orphelinat Vida a besoin de votre soutien financier et de dons matériels pour célébrer ensemble avec les enfants orphelins. Pensez à leur aider avec un petit geste que le Seigneur met dans votre cœur, cela suffira. Offrez-leur un moment de joie, tout comme nous le faisons pour nos enfants. Ils n'ont que Dieu et vous comme soutien, car il est écrit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Orphelinat Vida sokayokota na banda kuna bino ezaka ko sala Matthieu 7:7 comme d'habitude. Bonne année, Noël yango esokomi biso na porte. To pense aussi na bana obaza na ba parents. To éviter yo yaka Orphelinat Vida. To passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. Napesi merci na ba partenaires oyo ba kotala biso, botika biso te, bobakisa biso te, Nzamba béni obino, Nzamba bakisela bino oyo ezangi. Nous sommes situés au 49 de l'avenue Kinzola. Bandeko balandi biso na kati ya émission tolobi to solola yango bino moko bokuti komona biloko oyo. Bokuti komona ba vidéo oyo. Eloko nini bino botire na minute oyo. Poto uti kozwa susu ba information
ke bavide baaudio wana ebimi toza nango nakotiela bino yango yango nakomaki ke bavoice nyonso wana tozwi yango mena tokokende wapi toye koloba te ke bopanza eglize ya Mike Kalambai toye koloba te ke eglize ya pasteur Mike Kalambai topanzi non toye kolakisa kaka ke basali ya nzambe oyo ya mabe na 2025 bakobanda kobima na poisa ya lobi agumba mabolongo na ye pona komodire bato oyo balelisaka ye na de cela 5 ans passé bongo lelo biso bato tokolanda ye ba vrai pasteur oyo baza kotiaka mabolongo na bango na minute oyo lelo pona komodire ye pona kolakisa ye kobimisa ye na poisa eske diable aleki force ya nzambe c'est ça qu'on se demande pourquoi yo moko moto yebi ke elikamu nazali kosala ezali diabolique okotambola nango na misu ya bato mais oza kolia kombo oza mais pourquoi les gens ne comprennent pas soki ozali chantre tikala kaka na mosala ya boyembi c'est un garçon c'est un monsieur qui chante très bien boesikize ngai mpona yebi ke bato balingaka ye mingi bazali c'est un monsieur qui chante très bien Mike Kalambai atikala na position oyo ya moyembi lokola chante mais yake nango na musika pe na mozindo pasteur non nalandi lisusu le même jour bato babengi nga wana mpona koloba na nga ke boyeba ta bosali baémission ye tokotika ye te oui toyebi mpa na biso ezalaka bongo chez nous au Congo c'est comme ça. Nous avons plein de pasteurs qui font des boubards, qui font des bêtises. Nana bosani bango. Toyebi bango. Tokoma pe komona bango lokola neti siko bakoma swati baza ba musicien profane. Yo raisonné que tokotanga kombete mais tosana ba pasteur oyo babimaka. Azoko kende même concert ti ya musicien oyo yebani fali ipupa. Tosana ba pasteur oyo aza kotika la même tina kati ya ba chaîne mususu oyo ngai Papa Edi Diba, je vous dis la vérité, na kotikalaka kosala yango te. Na loba na bino na deux chaînes. Alors soki na koyamba pasteur oyo akenako ko support otobengi ko kumisa kolakisa ke ye azali mutu ya fali, azali mutu ya fer. Chez moi je ne ferai pas ça. Si les gens croient que biso tokosala yango pona meya, on va pas faire ça parce que meya mutu apesa kango ezali nzambe. Si vous allez au solo, vous avez résultat à solo. Nous avons des chantres comme des pasteurs Atoms. Atoms. Baza chantre minene pe bazali ba pasteur. Est-ce que tu peux comparer par mon erreur voilà? Pourquoi pas que muto et tout ça comme on a ça pour ça les locaux ezali mabe. Chez nous, nous sommes là derrière toujours. Il y a qu'on supporte. Donc quand on dit supporte, il y a qu'on kumisa ye. Qu'on l'a na sima. Tike la biso, pasteur na biso Mike. Non, on n'en disconvient pas. C'est votre pasteur. C'est votre pasteur de la nation. Mais chez nous maintenant, étant que ba panzia sango, ba journaliste ya minene ya mboka, oto ali ko pesa sango, pona kolakisa peuple de Dieu même lolenge ya kotambola. Ba minganga spirituel kolakisa batu ke batu ya mabe basi bakota ki partout tozo bimisa bango na neu ona tuna ki yo mto koti na kati ya 2025 wapi fongola na yo tobani yango batu babandi komona na sikoyo na misala na bango nyonso ya mabe les autres baso les kapona kosala publicité à la mission na bango mais nous ne passons pas pour faire ça mais nous passons pour rééduquer et puis montrer peuple de Dieu comment faut faire attention. Il y a le bagadabino qui na kata baché na papa et dit to le bagage toujours symbole rien que la vérité. Lukangai okanangai menzambe nangai akobundela ngai tumba monene. Soki ozali kotambola na lokuta utambola na lokuta. Toye wana poto beta di solo de ka 20 ans passé. Mais tous bêta oyo ezali réalité. Moi je ne pourrais même pas dire que pasteur Mike Kalambai azalaka awa era bimaka na mwana mama ulangi non.
moi je parle de Oezali présent. Pourquoi Akoki ko se comporter lolenge wana étant qu'un pasteur de la nation? Ponani. Elle moninga azalaki en vie obima quitté. Moninga akufi yo ekobima. Pour le baba n'importe quoi avec arrogance. Après Manakimia, non, tu peux pas dire ça. Après, je suis comme mal placé de parler pour quelqu'un qu'on n'a pas encore enterré. Paix à son âme. Et puis, ils allaient mater, ils allaient côté dimanche, na katia église, oyo bandimi bafandi. Je crois même bato ba chaîne ebele oyo ba sapotaka ye, oyo ba kumisaka ye, oyo ye même akenda ko porter ba aide, bazana ba regret na minute oyo. Toyeba kotambola na mokili ya tata Nzambe, c'est ça que je dis. Message oyo ngala memeli bato. Ezali message éducatif, pe ezali message spirituel. Yeba kotambola na mokili ya tata Nzambe na ekenge. Yango na loba sala ningele. Yeba epai nino kutia lokolo, na epai nino kotombola lokolo na yo pona kotambola. Alors soki bato ba kotambola na distraction, to wana kobimisa bango na poisa. Na yebisaki bino 2025 yango yo na kosala tournée ya kotambola pe ya komona ba pasteur ebele na ba prophète ebele tokabola na bango ba sujet oyo spirituel pona koyeba lolenge nini ya kotambola na mokili ya tata Nzambe pe ba oyo ba vrai na ba faux boko découvrir bango. Kala mingi te na katia Ediba TV, moi na Congo, na mois de janvier, nous avons plein de programmes que vous serez toujours édifiés. Pe boko yeba nini papa edi mission nini ayeli bino oyo Nzambe asali na kati na nga pona kabula yango na bana Nzambe. Ndeko balandi biso na kati ya chaîne na bino otoyelaka bino makambo kitoko. Malgré tout toyeli bino lisolo oyo eza kotambola na internet mobimba oyo esali soni ya komona pasteur monene de la nation oyo asali makambo mabe mingi na kati ya mboka na biso pe yebani asali makambo boye après 5 ans lekaki na likambo boye après année boye asali likambo boye année passée asali likambo boye ti ayeko kwa na likambo boye oyo tolobi ke force spirituelle ya pasteur Takumuda Christian nde ezali kotambola kotambwisa kayina ya makambo oyo nyonso ezali kolaki koleka. Donc c'est-à-dire que Christian Takumuda pasteur asalaki ya ye vie awutaki na vie ya otobengi ya bapayen. Asalaki musicien, star monene, oyo abeti musique, oyo toyoki comme album na ye, oyo banzembo esalaki ba succès, danse esalaki ba succès, balinda, tout consort. Donc aye ko bongwama, aye ko se convertir, et à se convertir, donc akotaki na bonzambe ya solo. Donc tellement que liwa na ye ekoki kozala par rapport ya ba vidéo oyo salaka nde bato wana
baye kosala ye retour na nsima ya bato parce que mboka na biso ekoma kotambola na poison partout. Lelo papa edi akosala bémission boye mais lobi ari na komona baprofete mosusu na bapaster mosusu ntango mosusu mpe bazali balien ya bapaster oyo tozali koloba bato bakotambola na verité te. Okende epai bapesi yo mwa mikro boye, okende epai bapesi yo mwa mai boye, okende epai bapesi yo mbote wana ezali mpa na ngai ekosimba te au nom puissant de Jésus-Christ parce que nazali ya nzambe nakotambola na nguya ya nzambe nakosala mosala na ngai na priere mpe nakolakisaka nzambe azali toujours liboso. Donc tokeba na biloko ya buzoba, tokeba na kosangisa parce que tokotala bato mosusu bakomi kobunda o bato ya paster baikala basiliki bokosilika moto asali betisa monene boye ekomonana partout. Eske ere alobaki alangue wana alobaki eza message nini parce que ngai nayebi meme na kati église ndenge tokotaka ezali na bato oyo bazali kosambela bango balobaka toujours alangue soki abandi kosambela akeimbala moko rabashika baraka tubalaka brekabaka ake alangue message na ye ezali interprété par un interprète qui écoute cette langue. Mais sikoyo oya ye ere asalaki yango ezali message nini afingi biso. Il nous a minimisé. Il a minimisé biso po alobi ye bokeba lelo ezali mai kalamba yo bomona te na yebi mai ya lobo. Tout le monde sait ça. Lelo yonga pe papa edidi tobandi pe misala o tokoti na kati ya misala ya internet musala oyo nzambe atindinga na kosala tobandi mpe na se toyebi pa tobandi te tokotanga teke nuna yebi mai ya lobo nasali boye soki lobi je suis grand ou bien je viens d'où mais je ne peux pas dire c'est que là où moi je viens non où moi je suis maintenant qui c'est que moi je suis non je ne peux pas dire ça pour ne pas indisposer tout est bandeko tofungola misu mpe tofungola matoi yikampiko peuple de Dieu na ba éducation oyo topesaka bino ba message édifiant oyo kosalaki epai nini yokokota etonga nini yokokota te tokeba nepai tokotya makolo bato ya lokuta bato ya mitema mabe baderobere bakomi ebele yango moni nzambe kosalela ye na lokuta te nyonso okosala pa nzambe avant même qu'à récupérer souffle de vie na ye epai na yo akobimisa o toujours na poisa ndeko keba ezalaki ya bino humble serviteur papa edi diba na message oyo na yeli bino na mokolo lelo na kati ya chaîne na bino tobengi Ediba TV pote pona kolakisa bino misala ya basala ya nzambe oyo tozali komona de vie un pasteur de la nation akende kote ya maloba ya lolenge ya bongo un dimanche na kati ya etonga na ye sala libene toye kopesa mbote na bandeko oyo balingi kosoutenir mpe basoutenaka Ediba TV partout bambote na epai bozali mpe bango bali kolanda bamessage oyo édifiant oyo papa edi ayelaka bango na mokuse pe na molai ça fait mal makambo ya marka boye peuple lié fongola miso toye kopesa mbote na ndeko Guy Masudi na kati ya mboka Strasbourg oyo azali na France na Strasbourg Guy Masudi bambote na yo ebele pe bonne année 2025 zambalola mona yo apambola yo mingi pote na musala monene ozali kosala na kati ya Ediba TV mwana Congo nalobaka na bino mingi zwa numero oyo ezali affiché wana benga ngai soki ozali na likambo koma na kati ya bacommentaire mpe tokoyamanyola yo soki eloko nyonso tosali osepeli nango te ndeko kohésite te papa edi tozali biro mobimba tokomanyola yo tokoyebiso te tosali boye tozongisi boye ezali mpona kolakisa peuple de Dieu mais eza mpona kobimisa ndeko na biso mabe te ezali mpo ndeko na biso acomprendre mpe bazalaka na baconseiller oyo ere azosala likambo ya bongo directement bakeyebisa pasteur ce que tu as fait
Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Tu as fait les erreurs. Pe azali pasteur monene, otobengi pasteur de la nation. Oyo atelemaki partout, stade, mukili. Kaka biso bato de totombolaki. Kaka pe biso bato tokoki kokitisa. Na mawa ya nkolo, soki achaka mabolongo na ye oyo na se, ya solo. Lokola biso nyonso. Parce que quand quelqu'un dit, moi je ne peux pas maudire quelqu'un disant que non, mabolongo na nga na tchaki na se, ezalaki pona ko maudire bato baleli seki nga na nebo. Je ne peux pas faire ça. Mutakokota na nzela lipamboli na yo. Na mbulo yo. Mer rouge komema ye. Ekomema ye. Frère, ndeko, kolanda kalamba yo zotoni sa bastade lelo te kalamba ina ebima ya lobo. Mabolongo na ngai oyo. Na yobo bukango liboso tata. Come on. Keba na lelela yote. Moi, étant que docteur spirituel, na koloba ke na chema bolongo na ngana se pona kopambola batu oyo babundisa kinga ou soit batu oyo bayina kinga nzambe yo lakisa bango bolingo oyo kengai papa edi nazoyela bango. Même si batoala ba kolinganga te, même si ils sont là prêts pour étouffer mon étoile, étouffer mon YouTube, étouffer mon chaîne, étouffer moi ce que je suis en train de faire, moi je vais crier à mon Dieu. Pesa bango lipamboli. Tous mes ennemis, nga nazosengi na bango bénédiction. Zambe akopambola bango. Muto ya vanda kabutu moi. Yakoma boy, Zamba kopambola yo. Parce que la kokamwa na yo, ndozo pe sa force nanga. Tikala toujours koyebake. Nga naza pasteur te, nazali mo panzi sango. Na koyaka toujours ko panzi sango tiyo ko comprendre. Et loko nini onga na koti na kati nanga ya ko panzaka sango po yo comprendre. Mais moi na maya na to soko fa ne oui, ovandaka nanga, omelaka nanga masanga, osalaka nanga nyonso. Mais lelo ta nanga eza susuanati. Donc, comprendre que le temps de quelqu'un, quand ça vient, c'est ça que ça montre la force de Dieu. Donc, je ne fais pas ici pour maudire des gens. Wane komi, bo satanique, pe motema mabe. Et akola ki sa m'a fait rier, pasteur Mike Kalambay, vis-à-vis à Mowe. C'est quelle honte. Ce qui n'a pas vraiment conseiller naïe, ou bien ma garde du corps. Boubangate, pas trop ce que tu as fait, ça c'est pas. On se connaît, on se connaît de ces gens de pasteur à bon. Pour botter la même marque vidéo, quelle arrogance, quel orgueil. L'orgueil, ezali biloko ba racine satanique. Pas moi dans Nzambe zalakati. Pas moi dans Nzambe, jamais au cause dans l'olende ya lolenge wana. Tote ya baninga bayeba ndenge nini ya kotambola pe kuivite motema mabe. Ndeko kolanda nga na kati ya chaîne oyo Ediba TV mwana Congo pe na kati ya émission tosolola yango kende aimer partager ngai na $1 ya pamba nzamba kopambola yo. Nzamba kobosa na yo te, nzamba kopambosa yo maya miso po olandi papa edi pe okoti na mozindo papa edi akoyelo ba message akoyelo masolo kitoko akoyelo ba ilisitoire oyo nga na betaka édifiant toujours ya kolakisa bino lokola papa oyo abotaki na mwana na ye ya kolakisa bino toujours lokola ndeko oyo yangola bakeyi kobima na famille oyo epai yake kobalela. Donc vous voyez quand même des histoires, je suis en train d'enseigner les gens. Kolakisa bino mama oya Lubumbashi akendaki Lubumbashi koluka vie atiki mwana epai ya moninga na ye dérobé. C'est ça que sont des histoires, nous sommes en train d'enseigner les gens. Et que aucun politique okukuta to kobeta makambo ya solo oyo eza koloba likambo ya constitution ya boka et koloba likambo ba kuluna kolakisa lolenge nini. Nous ne sommes pas là na yete na sima ya papa mokonzi mboka te, mais nous montrons que ce qui est papa mokonzi mboka kotambola na solo, c'est-à-dire que
alingi droiture moko. Il y a bande de gens au bazako intercalé. Tout peut ça une chance et surtout quand ça dit moi n'amboka. C'est un vrai Congolais. Toyebi na badresse na bango. Mais ce ne sont pas les gens que Toyeba quitté. Toke no kotika bango ba fana na bokosi pendant 20 ans. Et après, à peine que le économique congolais a été pour le Kolobaki, Azakou Salani. Même si Bazu va passer Fayulu ou Anabokosi, qu'est-ce qu'il va faire? Bandekosa ba parenthèse. Awa tola kisaka mwana nzambe koyeba lolenge nini ya kotambola. Awa toza kola kisabato ba kotambola na sentiment. Oyebi na obi ke mutu wana kokoka mote. Oyebi no pe ke mutu wana makambazo seleza ya lokuta. Mozaka fanatique. Et c'est ma bêtise. Et c'est ma bêtise, les Konangai. Allô? Allô, ma sasi. Ya ma sasi. Boni maman kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Allô, naoki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango bale basonge bakati basonge ba memene ba dispensaire a mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na Kishasa la même chose. Et loko zo sepelisanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Kotali mama. O mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là somoni mama, mama zongi chengi. Mama zongi 3 fois. Tongo medi popo. Deko nanga elo musu sepelisinga. Misunga homme de veillard. Oyebi ba, oyebi ke bana courant zo kata. Soki salika manœuvre pano ya dit bana lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango ataka kati. C'est pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga. Donc so futima on a regretté te. Ah ouais, tu bien na wezali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna abela te bazo sala examen. En tout cas, ya masati emoneli penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga. Emoneli na misu te. Emonani bambongo na opinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Moroli yango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Te non. Tika ya fanda kuna lia tranquille. Apema. Ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a comme il bâti misunga. Babe. Kobalandi de retour na kati ya chaîne na biso Ediba TV mwana Congo. Awa toye kopesa bambote na bandeko oyo nyonso bandimaka ko soutenir chaîne oyo même na ba message ya kopanza epai ya bato kolakisa bato ke émission wana ekobeta lisolo ya malamu, émission wana ekoyela biso makambo ya malamu kokanga motema te kozwa papa edite ennemi na yo fungola motema oyo ka ba message oyo bandeko minene bakosala toye kopesa mbote na ndeko KBG Kabangu Mukeba petit frère propre toye kopesa bambote epai ya Zali pe 2025 ezala entrée pe porte kitoko efungwama na ndenge ozwaki clé na yo ya kotambola na kati ya 2025 ba élévation ebele epai ozali toye kopesa mbote na ndeko Mike le grand bachelier otobengi na kati ya ville ya Mons Mike Mulungu na kati ya ville ya Mons ya kosala makambo minene na kati ya chaîne oyo Ediba TV mwana Congo toye kopesa mbote na ndeko Igo Kampanda epai ozali grand entrepreneur na kati ya masolo oyo eyebani na kati ya Afrique du Sud bandeko tozongi na lombango mpona kopanza sango oyo toyindango likambo ya frère et pasteur Mike Kalambai pe na ndeko mowei pasteur Christian Kimbukusu otobengi Newman ezali likambo moko ya soni likambo ya mawa oyo komona prophète pasteur monene de la nation un grand chanteur musicien monene ya gospel musique na mboka na biso akende ko se comporter lolenge wana alors toye koteya pe kolakisa peuple de Dieu toye babanani oyo biso tolandaka pe banani biso toza koteya
tolobi te ke boboya ye tolobi te ke boyina ye mais soki aza kokondena mabe nzambe akofrape ye tour oyo mawa ya nzambe ekokita na ye mpe ekolakisa ye ndenge nini ya kotambola na mokili ya tata nzambe toyei kopesa mbote na ndeko Yves Mupompa ye azali analyste politique munene na kati ya Afrique du Sud tokozala na ye mikolo ezali koya na baémission minene oyo tomoni ministre na biso ya justice oyo azali kosala monsieur Constant azali kosala na kati ya mboka na biso mpona kosilisa race oyo de vipere oyo tobengi kuluna tozali kosepela na mosala wana mpona kokata biloko wana oyo ndeko oyo azalaki mokonzi donc ici aujourd'hui tokoteya barace nyonso ya mabe wana oyo basalaki mpona destruction toujours ya mboka na biso Hippolyte Kanambe race wana eyaki kuluna race wana esali rage bokozwa biso na banimero oyo ezali koya na lolenge tokopesa bino bainformation kitoko toye kopesa mbote na ndeko Papi Botuli ye apanzaka Ediba TV na milie ya bakongole nyonso awa na Afrique du Sud oyo tobengi quartier Yoville topesi bandeko nyonso ya Yoville bambote ndenge bozali kozela biso tokokomela bino kuna na mwa ya février tokozala na bino na micro baladeur partout mpona kosilisa posa mpe mawa na bino boza nango na besoin na biso na kati ya chaîne na bino Ediba TV toye kopesa mbote na moninga monene ya papa Edi Diba ye moko ndenge aza na miyebi président Dove Menama oyo azali kokamba lisanga ya monene oyo tobengi retrouvailles des anciens de Mongafula d'ici là bazo fêter 2 ans na bango ya existence ya misala minene oyo bazali kosala na kati ya Mongafula kobunda kosilisa insécurité ya kuluna mpe kosolola na bakonzi ya mboka e bakonzi ya commune mpona koelimine race kuluna na kati ya commune na biso Mongafula mpe kotia kimia toye kopesa mbote na leki na ngai ya motema petit frère propre epai azali na kati ya France Joseph Ntolo fils Joseph Ntolo bambote ebele continue mosala oza kosala na ngola ya kopanza chaîne oyo Ediba TV mpe ndenge okomi na mikili ya poto France continue kopanza biso panza parceke balobi mosapi moko esokolaka elongi te avec ndeko le fils Ntolo ndenge olapaki ndai ndenge okosala mosala na yo na kati ya Ediba TV mwana Congo sans oublier petit frère propre ye azangaka te fiston Kabwena na pesi yo babonane ebele na libota na yo mobimba kuna na kati ya Parigo bambote ebele mpe bandeko na mokolo lelo tosuki awa toye kotalisa bino lolenge nini bato oyo basalaka misala ya mabe na nsima ya komibomba ke bazali bapasteur keba yo mondimi ya mwasi soko koyaka na trou wana fais attention malédiction ya nkolo ekolata yo ngai na modiri yo te mais soki otambolaka na basali ya nzambe ya genre wana malédiction nkolo ekokanga yo mpe ekoriske etambola na yo bane na bane soki mpe okebi te okei nango na lilita bandeko balandi na mokolo lelo tosuki awa toye kopesa mbote na libota ya famille ya ndeko na biso Mowei pasteur Takumuda Christian que son âme se repose en paix. C'est un ami qui a yebaka yepe bane ebele elle salaka mosala o ya musique ba o ba yebaki nga ba yebaki c'est un ami to le kai ba passage moko Nzambe apomba molimo na ye epa ezali epe bana kimia oyo nyonso ezali kolakisa monene ya nkolo lolenga tambolaki na mokili ya tata Nzambe nde esali sikoyo ebimisa bamosusu bavandaki na poasa tomonani mokolo alobi soki yesu azongi te bababai na bino 2025 année de prospérité na moto nyonso année ya joie
année ya élévation pe fungola na yo papa edi apesaki yo déjà yango yo mutu oyeme lelo yo mutu tali émission oyo ndima ngai ozwi clé wana ya 2025 okokende pe mosika nakolela na yo na eloko nyonso okoluka nini visa to okoluka nini libala okozwa yango na ndenge okolanda émission oyo Ediba TV mwana Congo chaîne oyo Ediba TV mwana Congo na kati ya émission tosolola yango tokutani lobi soki Yesu azoki te.